tozana ba homme responsable na ba femme responsable o ba osalela ji na biso. Inconvénient ezate parce que J Alegria et salemi na ba fruit 100% naturel. Quand une ba maman bazana bango munene na gravité mais libumu eza munene. Ana posa kitisa juste libumu to recommander amela J Alegria ventre plat. Batu mususu baza munene ana libumu te. Ana posa akonda perdre poids. Wana tozo commander yo osomba J na biso Alegria détox minceur. Même maman oya boti na césarienne a vu vraiment temps ya kokanga libumu tinde bakanga libumu wana. Donc ceux qui a vu kaka J na biso ventre plat et kitisa nango libumu na sans problème. Na yebino lisolo ya J Alegria. J magique Alegria eza wana pour rendre biso ventre plat. Maman to papa ozana poso kitisa libumu na recommander J Alegria. Nous avons des sortes de J Alegria, des détox minceur pour perdre poids. Papa oza munene, mon oza munene, on a posé perdre poids na yo. Na recommandé J Alegria détox minceur. On a dans 14 jours pour perdre 15 kilos. Vous avez la biso confiance. Vous en avez posé taille bien comme moi. Na recommandé J Alegria. Pour la posé J Alegria, c'est trop simple. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news. Si ça te bon avec Yves Ipan, tout ce détail de faux. Là, avec la série continue toujours de votre chaîne Super Promo 1040. Voilà, nous sommes déjà avec Inser, journaliste aussi. Ben, Lelo, Aïlibiso Samaki Toko, Oyo, Lelo, Sungi, Bandeko, Bazana, ventre Bedona, ventre Salakali sous mouvementé, maman, papa. Alors, Eza Jimoko, ils ont traité Makasi, Liboumeza Mounene, quelques jours, Liboumou. Et comme pena plat pour se peli même dans lit conjugal boza na physique qui t'occupe le cas pepele comme d'habitude n'engue kaka ba jeune couple ba sala. Merci Nicolas Tango bonne santé na yo aussi ya Jina Biso magique. Oui, bonjour na bandeko nyonso bazuli baku ya Olanda biso. Santé eza vraiment normal. J magique Alegria pe eza nango bien. Ça c'est bien. Alors, Bandobaye Banano, na âge na yo, oza si jeune, na âge moko peut-être babiloko ba omona liboso no ya ko sali la ba maman na ba papa on comme ça libomu plat. Oyeba ki ndenge nini et puis au sala ndenge nini. Est-ce qu'ils a bien calculé na ba dose voilà. Merci pour la question par rapport à âge. Ils ont un âge moko lo ba moi mukia beta mbunda ba mikolo pe ba bini. Donc intelligence eza katinanga eta la HD. Nzambe soki apesi vision provision apesa na provision. Eza grâce à Nzambe ndi makambo nyonso eleka bongo. OK. Ndi makambo nyonso eleka bongo. Alors oyebaki ko sala solution comment pour na kosunga ba maman na ba papa na biso ba dans libomo minene. Ko yeba ko sala solution presque na lobele yango déjà moi mingi. Mais awa biso za chaîne ebele. Voilà. Na bando travailler na mutu o azalaki ex patron nanga à partir na yende na yaki kozwa maele pe ya osala o vu que nazala déjà na bando sala déjà loko na bando tekango déjà na lukaki na yeba esale mandeni ezai mutu ala kisinga te ye peut-être pesa nga kaka moi chance mo boye ya yeba ke na kati ya jiba solution elo boye kota elo boye kota ka après na fandi na lobi non lokola na oteka ngo il faut na yeba pe ndeni basalaka na yeko sala ba recherche ba formation en ligne za na mo ebele na romi osala pe oyanga. Voilà, ça c'est bien. Alors est-ce que tout le ba dose nango awa ezali na dose to mona rapé ndenge za la kaba ndele basala la kabiso na bakisi na bango ba médicament na bango. Et koiko bebisa nzoto moto te inconvénient ezalité na bakisi oyo baji oyo memeli biso lelo. Non loba inconvénient ezate parce que J Alegria esalemi na ba fruit 100% naturel. To tie ingrédients mususu te à part ba fruit na biso. Donc eza nango likambo dose te to tie ba mélange mo te ki oyo et que belisa mutu et que sala mutu mabeno eza ba fruit na biso eza vraiment naturel. Eza ginette ba jignonso mais yango eza kaka magique pour ezokitisa libumu. Eza nango 100% naturel. Traitement pour combien de jours de quoi solution remède pour na libumu na ye et ça les makandenge nini pour ebele ya ba congolais to benga bango ba symptômes pour bandimaka vraiment na moi passe
Alors, est-ce que vous avez notamment deux, trois témoignages il y a des ceux qui peuvent dans la vidéo, PCBiso, et la Kito comme un cas, si pour la bande de Waza, côté la biso, va comprendre certaines choses un peu cachées. En fait, pour un traitement, Kiro a 14 bouteilles. Okay. 14 bouteilles égale à 14 jours. Nous tormons bouteille encore par jour. Okay. Donc, pour un témoignage, j'ai vraiment ébélé. Tous un homme responsable, une femme responsable, au bas ça la gina biso, mais va permettre biso této poster bango. Au lieu de tia tembe, à ça biso confiance, to te 14 bouteilles millions sont balamon roté. Au cas où on a doute mon golbi, ah ngana milana sont madame 5 natala. Au sombi na yo 5, ce que mon résultat mon quand même que non, il y a un changement au ko baki sanayo. Donc ezo sala, ba témoignage est vraiment ébélé, gina biso ezo sala. Et puis j'ai biso Allegria, toi on a deux sortes à j'ai Allegria. Au bout ils a ventre plat. J'ai Allegria ventre plat, ils a uniquement pour na kiti sa libumu. Tozana ba tantine ba maman, bazana bango munene à gravité mais libumu eza munene. Ana posa kiti sa juste libumu, to recommander amela, j'ai Allegria ventre plat. C'est tozana ba tumususu baza munene, ana libumu te. Ana posa akonda perdre poids. On a toujours commandé yo osomba jina biso Allegria détox mincère. Détox mincère on a pour na kiti ça pas poids. Ce que ça pour ça vraiment perdre poids 15 kg na jina biso au perdre poids. Alors bande ko ba kozwango na maison nini siège zawapi adresse za nini et surtout plus bande ko baza na Europe, États-Unis, Océanie na Afrique oza pembeni na biso wa est l'ouest donc voilà détaillé nanu et ça la manga ndenge nini pour que bande ko bazo ba produit là-bas. En fait, j'ai Allegria et Salemi na kati ya Kinshasa. Mais to livra à peine na mboka Libanda. Mutu azana posa ya ji atinde la biso mbongo via Western. Biso to zui ba ji wana toke na ngona poste to tiki ba memeli ji na ye. Soit yo zana kati ya Kin ozana posa ya ozwaji, to zana adresse fixe. To pesa numéro ya téléphone au bengi biso soit to ye ko livrer yo. Numéro na biso ya téléphone eza plus 243 90 64 46 061 plus 243 90 64 46 061. Donc ce que ça lui commande na numéro wana ozwaji na biso sans problème. Voilà. Et ça plus na maman oyo lobby bazalaka na libumu na bango normal et kubota libumu komi un peu bedona ba maman wana. Est-ce que soki ba yepé pembeni ya maman Niclette tangwa ba ozape solution ya mabumu na bango? Ba kozwa solution. Même maman oyo aboti na césarienne a vu vraiment temps ya kokanga libumu tende bakanga libumu wana. Donc ceux qui a vu kaka jina biso ventre plat et qui tisana ngo libumu na sans problème. Ba témoignage ba eza ebele. J Allegria ezote kama. Donc bosa la biso ka confiance boya bo mona résultat. Po ba lobi ko loba mingi eza na mona tina te. Ba ya kaka ba meka nanu jina biso ba mona résultat. OK. Merci, je crois bien. Bande ko bolandi biso bo landine de Niclette bolanda ajouté. Na mo présenter ba témoignage, je crois bien il y a malamu pona ndeko ya kisi oyo. Hein donc ngapena bandaki déjà il y a cela 2 jours. Ben nazo tala nanu pour moi comment quitter moi muke mais na tala nanu pena avec 5 jours déjà peut-être na cause de solution mais néanmoins on ko remarquer que et bandi ko quitter déjà na combien de jours pour moi déjà 2 jours en gros à partir de 3 jours 4 jours au moins un résultat si ko pona ba maman oyo ba boti na césarienne donc ceux qui ont mélango abando remarquer abando suba mingi abando suba mingi mususu soki azana ba graisse ebele na libumu wana elikisa ye libumu de na 4e jour déjà libumu eleka ezo dégraisser libumu. Donc c'est un peu ça. Voilà to comme la souka de Niclette un mon abonné ba la biso numéro de téléphone encore et bien sûr ils ont affiché mais lilo bala bando ba la biso pona jina biso oyo kitoko J magique. Pourquoi J magique? Il y a kisi, il y a magie, il y a comme le biso boy J magique Allegria. Pourquoi? Pourquoi J magique? Tous un papa oh ya bengami aza magicien ba magicien. Déjà Taonda? Nzambe. Ah.
nzambe babengi est ce que taonda eza magicien ba magicien nakasi ngo benga taonda nzambo akeli biso ba magicien ba magicien alegria eza déjà esengo donc ji oyo boye magie nango eza okitisa libumu. OK. Magie oyo mona to tie magique oyo boye l'effet ya okitisa libumu c'est du magie. OK. Donc eza te ebangisa nango te eza kaka ndenge tosaleli ji na biso ebangisa te. Donc bandeko ya diaspora bato nyonso baobenga biso baza na posa ya ji alegria ji eza nango disponible stock eza déjà ebele bokomande botinda mbongo via Western tokozwa na biso bozwa ji na bino totindela bino ka ndenge totindaka bandeko pe ba province bana posa ji en tout cas toza wana pona bino tokotindela bino ji alegria ezokende partout malgré biso basali ji toza na Kinshasa mais ji etambola nango ekenda partout vraiment bosala biso confiance bozala jamais déçu jamais tokoya na TV to lobela eloko ezosala te poko salela eloko déjà publicité c'est pas facile po au moins na ba commentaire client mo boya melaki esimbi te alors bébé c'est la bino marché alors comment jina bino kuta sala te jina bino kuta sala boyete toza na page na biso page ya ji alegria eza wana ba témoignage mo ba photo mususu to kata muto apesi bino ka mwa ndambu bato ba mona ngate ba témoignage vraiment eza ebele to senga ka ba sala biso confiance ba commander ji na biso alegria ba ozala jamais déçu na bandeli susu numéro mutu o nyonso azana posa ya kozwa ji alegria abenga biso soit komela biso na WhatsApp na plus 243 90 64 46 061 donc soit boke na page ya ji na biso bokomi bozwa ji na bino bandeko bakolinga peut-être bazwa pe ba ji na ndenge na bango aza peut-être na bandu bitenga pe na tekela bino produit na bino awa na bandundu na tekela bino awa na France na Belgique est-ce que ezala disponible ya kozala ta même na 300 500 pièces et puis est-ce que vous avez une usine moko appropriée ou peut-être madame ko yobeta pe tout ba moyi non ils ont salé na norme en fait pour na otekela biso ezamba tout bandeko ya diaspora belé ba obenga ototekela bango licence basala jikuna pour le moment tozana nous prêter avec les temps peut-être totekela bango licence na ministre boye ji azamwano abimisika tolingi nanu totala et après ce que tu évoluer bien toteka licence on a bandeko ya province donc ce qu'on a posa ya ji totinda na biso to frita na biso na ba agence totinda na ba agence moi totinde logi no na agence ozwa ji na yo sans problème. Voilà, merci Natiko no micro sur la bandeko surtout plus na ma maman ba papa hein donc on mela moi bien rebellé ibumeko marape monene solution ngoyo les ana ngo pe cherté monta moka muke ozu voilà zamba sur Natiko no micro en tout cas sur la bandeko ba papa ba maman o bozana posa okitisa libumu na bino ozana posa ko perdre poids na el bino sango kitoko ya ji alegria ji magique alegria eza wana pona ko rendre bino ventre plat eza wana pona okitisa bino libumu ji alegria eza wana pona ko longola bino ba poids bino boza vraiment oza muneno moni que non na posa ya perdre poids na recommander ji alegria détox mincère au moins vraiment dans 14 jours au perdre na yo poids jina biso yango yo papa naza mwana na bino naza ndeko na bino bosala biso confiance eloko mabe na kati ya ji oyo ezate bosala biso confiance bo commander ji ya bana mboka yango yo donc bozala jamais déçu batata ba maman o nyonso azana posa ya kozwa ji alegria to sala vraiment vente en ligne au koti na page na biso bakomi ji magique alegria osali commande na yo soit na numéro na pesi osali commande partout ozala to ya livrer le ji na biso ezotekama en ligne donc bo s'abonner ka na page na biso bozala wana ebele bosala biso confiance bokozwa ji na bino sans problème.